le. Soki moninga bali sepela, faveur bali sepela. Bandeko nanga, bonjour, bonsoir, wana idepandaka kaka na air oyo okolanda biso. Alors, bomoni ezali libala, donc mariage coutumier, il y a faveur Koko, donc kande balobaka ba wololo lié. Kande balobaka wololo lelo vraiment ekomi tour na ye ba wololo lié mariage coutumier na ye yangoyo. Alors déjà le 16 tozana mariage religieux, donc tozana bénédiction nuptiale na ye. Alors bande konanga soki zambala no ya liboso okoti na Irsil Botelo TV kobosa na te ko s'abonner. Donc abonnez-vous déjà, donc abonnez-vous déjà pour ne pas rater. Au raté à ta épisode mon côté, au raté à ta cérémonie mon côté. Donc commencez déjà de vous abonner, abonnez-vous, likez, partagez notre vidéo, partagez nos émissions. Donc ya kolobize bilité, ya kolobize bilité, binomo bozo mona déjà. Binomoko bozo mona déjà. Donc abonnez-vous, appuyez sur la cloche des notifications pour que prochainement tant que vous avez vidéo na biso et comme la bino et sika nyonso boko zala femme mariée boni elenge rubala kitoko ya faveur mukoko ebimi donc pas moyen bozo mona kaka ekoma kitango danse. Donc makambo si yindi et si babyske komi tango ya danse. En tout cas, bomoni binomo ke komi tango ya danse, bomoni faveur ndenga zobina na mobali na ye. Eleka ki kitoko makasi, eleka ki vraiment bien ngai na bosani na kopesa binombote. Est-ce que na pesa ki binombote? Na ye basute. Na ye basute tellement esengwetondi motema, donc nazoye basute. Alors so na pesa ki binombote te, mbote na bino nyonso isika bozali. Bienvenue chez Irsil Botelo TV. Mbote na bandako na bino, mbote na mabota na bino, mbote epai wapi oyo zwami bino. Bandeko nanga na système a bien, en tout cas na pesa merci mingi na batu nyonso o balandaka biso. Na pesa merci na batu nyonso o bazwaka vraiment tant na bango pona kolanda Irsil Botelo TV. Merci na musa malamu o bozo sala nzambalola apambola bino. En tout cas naza penza obligé ya kobondela rapo na bino, naza vraiment obligé vraiment ya kosambela makasi pona bino. Nzambe abatela rabino toujours na bon moi. Donc nzamba abatela rabino apesa rabino toujours makoki pour bo soutenir ka chaîne na biso. Ba nyonso o babenga Irsil Botelo TV, boza ebele o bobenga Irsil Botelo TV, ya bino Irsil Botelo TV pe alingaka bino makasi karande bino bolingaka ye. En tout cas, bambote na bino nyonso esika bozali. Papa JR kitoko na Londres. Bambote na yo esika ozali to yepe koto to Jesus na Papa JR na Italie. Mobala pembe kande baloba mobala pemba kota salite te na ndaru do mobala pembe bogar na biso moko Papa JR na Italie. Bambote na yo pe esika ozali. Awa to yeli vraiment mingi mariage coutumier ya mama na biso faveur mukoko. Bomoni nzambe tanga tombola mutu, nzamba tombola mutu na lipamboli nyonso mbala moko. Faveur auto bimisa nzembo na ya le rémunérateur kaka la mingi te biso nyonso tokomi koyemba, biso nyonso tozoyemba. Alors nzamba tomboli apamboli peka na mobali moko o aza musicien, apamboli peka na mobali musicien, apamboli peka na mobali o aza na domaine na ye, na mobali o aza na spiritualité tonda pour que bayeba na ko faire avancer relation na bango, pour que bayeba na ko faire avancer ministère na bango. Boende ezalaka. Bomoni mutu soka na ministère moko, mutu soki na don moko, mutu soki aza déjà na kati ya masolo moko, nzamba pamboli pe na mobali oyo azo comprendre déjà, o azo accompagner na makambo na ye ezalaka kitoko makasi bandeko nanga. Bondi milanga kala mingi te album ekobima ya ser na biso faveur mukoko na mobali na ye. Ba obeta pena featuring. Na ebisi bino kozala sombo. Siko ye wana zo fente mobali na ye aye a fente. Na ebisi bino bando bina nzembo ya nani ya pasteur Mike Kalambaya. Bisengo lole tozo binela mokonzi. Donc moi na tikela bino banzembo wana ezate boyo kapoto banga ba copyright bino mo boyebi na YouTube ndenge ezala ko
kotia banzembo ya bato te. En tout cas eleka kitoko makasi. Eleka kitoko makasi bandeko na nga ba o babungisa kondima tia kondima toujours na nzambe. Bomoni ser faveur mukoko. En tout cas eleka ki bien ba osala esuki na bisida. Ba bongisi ebia basale modèle na bisida kuna. Ezaki somo. Moi so abimi kitoko moko amen non. Botala douceur. Bozo sentir douceur na kata danse ye. Botala penza bien, botala bo zoomer bandeko, bo zoomer bo bandele sika. Bandele sika na tamo 3 fois, bandele na tamo 4 fois mo boy. Bazo bina peno zo sentir pena douceur etondi wana. Ai mobala kitoko be bazu wapi bandeko na nga. Kaka boye. Et puis batongeli bango bilamba kitoko makasi. Bilamba la bango sali harmonie na bilamba nyonso bato balati. Do sali penza harmonie na uniforme fetiko. Et sali kitoko bandeko na ngai. Koela kobala te kokisana mbongo yaya. Koela kobala te on se marie pour toute la vie balobaka. Koela kobala te ndeko na nga tala mobali ozo bala. Otali pena mobali bio lobi est-ce que mobali akoka nanga? Est-ce que mobali lobi obotela nga be compréhension te? Est-ce que moi je suis abongi na ngai? Poto sa mariage de rêve. Bomoni baninga basal mariage de rêve na bango mbongo pe kontaka la famille. Mbongo pe kontaka tala mariage bata gospel ndenge leki kitoko. Tala faveur beauté mingi te mais abimi kitoko makasi. Mais yo kendaka koluka soki libala ba tchao ba soko ba nyovi. Tala muninga zana e simple mais kitoko. Wow. En tout cas, félicitations mingi na faveur mukoko na papa na biso vraiment félicitations nzamba lola apambola bino nzambe o apesi bino libala apesa bino sagesse apesa bino intelligence apesa bino nyos na yebi ke sagesse intelligence eza déjà mais nzamba bakisela bino ngo lisusu ebele nzamba sala bino bolamu bokoma jusqu'au bout kande balobaka pour les meilleurs et pour les pires tika libala na bino ezala vraiment pour les meilleurs et pour les pires donc nzamba sala bino bolamu ebele asala bino bolamu ebele na kombo na Yesu likolo nango tobondeli lisusu nzamba pesa mapasa yaya okoka libala o ezana bampambo lebele libala o bazu bénédiction ebele bandeko nanga avant na bakoma na bénédiction nipshala libala na bango nde bazana bazozo kaka ba bénédiction biso nyonso tozopambola ka bango kaka biso nyonso tozopambolaka bango c'est tellement beau libala moko kitoko baza gentil mwasi koto gentillesse mobali koto azana gentil donc baza vraiment gentil makasi mwasi na mobali yango bomona jour ya libala na bango yango bazoseka na bango kaka bazoseka nzamba akokisi ba rêve na bango o bakana kite faveur mukoko musu akana kite tala lelo nzamba kokisi ba rêve na ye nzamba tindeleka mobala gospel nzamba tindeleka mobala gospel ba continuer chemin na bango nzamba boyende ezalaka et puis na mona mobile ni mukie ba très le quoi pasteur Lord Lombo nakanga mona lobi ndeko so po remarquer le kona komelanga na commentaire pona mona tozebeli pona mona tozebeli en tout cas na remarquer mobala ya faveur mukoko na mona ke mo ba très mukie na papa na biso Lord Lombo surtout mimi na ba comportement boyebi ka pasteur Lord Lombo ndenga comporta ase comportaka na ndenga seka kitoko wana na moni pe bakoka bomoni surtout botala pe vidéo o bien ndenga telemi bomona penza ke oui bazaka ba très na papa na biso Lord Lombo écoutez koseka libalo ezaki sourire nazo yebisa bino libalo ezaki koseka na koseka bomo libalo ezala déjà et promettre déjà que ba ovanda bien ndaka libala ba ozala bien ba ozana ba nungu te ba ozana ba kokoso moko te ba ozana ba problème te ezala déjà boye botala bomo déjà libala ngo ekele déjà bien botala koseka na koseka faveur azaki na sourire moko na bisibino akangaki minute et c'est yo sakana ba euro na 2023 et puis on a na décembre ba on euro na toni ya dollar yeswe ba honoré faveur mukoko na toni bande konanga
toyebi Congo ndenge pela moto kuna Congo ezo pela moto to ya dollar élevé likolo nango pembeni ya élection déjà babala o pembeni ya élection bandeko nanga déjà babala o pembeni ya élection. En tout cas, nzamba zwa lokumu, félicitations na couple. En tout cas, libondeli eleki nyonso ma sérieux mtoza désespéré. Tia mabolongo na se banda obondela nzambe. Nzamba capable. Et ana bandeko muso bakanisa soka leki 30, leki 35, leki aleki soki 40 libala ezate. Ngana na témoignage ya bato babala na ba 50 ans. Na témoignage ya bato babala na ba 40 ans. Isifika otia mabolongo na se bondela nzambe. Sa bondela nzambe na bosolo. Yango ngaka luka nzambe na bosolo nzambe soko zo luka ye vraiment na bosolo nyonso ye pa omimonisa na misala na yo omimonisa na ba projet na yo alors ndeko nanga yo oza désespéré yo o mon lokwa vie esuki yo o mon lokwa okobala te yo o mon lokwa okobonga te yo o choix exact ozoko kosala choix te ko désespéré te tia toujours mabolongo na se bondela nzambe alakisa o très bien bondela nzambe apesa o mobala vie na yo bondela nzambe apesa o mobala vie o akoya kolongolo soni o akoya kolongolo pasi na motema bondela nzambe apesa o mobala vie na o akoya vraiment kolongolo pasi na motema nzamba opesa yo. On se marie pour la vie, liba les eloko ba aventure te. Et ana ba te belé ba subir ba conséquences mona mabala na bango po ba bala avant, po ba talaka te, po ba bazela ka volonté nzambe te. Et ana ba te belé ba mona passe na ba mabala. Iza po ba précipitaka. Po bazela ka volonté nzambe te. Ndeko yo olingo bala zela volonté nzambe. Mobala bimi po a bala yo. Tia mabolongo na se tuna nzambe nzambe mobala ngo tindelinga eza ye. Mobala ngo o tindelinga ye yo est-ce que na ozana problème te lobi na ndako nanga libala. En tout cas libala ezeloka ba aventure te. Libala ebomaka. Bomonika libala soko sali choix bien te ebomaka. Obomi po kufi pourquoi? Po sala ki choix ya bien te. Po ozana pasi na vino mobimba. Osala ki choix moko oezo correspondre te. Tango obanda ko raisonner, tango obanda ba souci epesi estomac emimi na kufa. Alors bandeko nanga o bozo linga bo bala to o bozo sala choix na bino vraiment malembe tuna nzamba propa choix na yo sali obandi ko bondela nzambo tie mabolongo na se otuni nzambo lobi nini est-ce que choix o eza yanga avant o accepter il faut otuna nzambe bobala na pressé te ya bandeko ebele basimba mutu na vie po babala na pressé ya bandeko ebele basimba mutu na vie po bayoka kaka libala mobala proposer ka libala atie corps et âme aye abali pour prouver les gens que y a bali pour prouver ba camarades pour prouver ba famille que y a bali or izaki libala moko ya bien te batebele basimbela ngo mutu bato ebele basimbela ngo mutu abali après comment regretter na balaki poani na balaki ye poani na salaki boye bato ebele ba comment regretter pona yango alors ndeko nanga kozala pressé te bondela nzambe yebisa nzambe pesa o mutu o akozwa soin na yo mutu akozala wana pona yo yebisa nzambe pesa mobali o ozala papa malamu pona yo mobali o ozala papa malamu pe pona bana yo yebisa nzamba pesa o ba catégorie wana so oza mwana mwasi yebisa nzamba pesa mobali malamu o ozala papa pona yo ozala papa pona bana yo o supporter ba caprice na yo lokola papa oza mwa mobali senga nzamba pesa mwasi oza na motema bo mama apesa mwasi ya ko supporter ba pasi na yo apesa mwasi ya ko supporter yo na ba pasi nyonso ako supporter oza na motema ya bo mama yango des important lelo mabala mingi ya poto bana ebele baba victime bana ebele ba obota makaka mama papa na mama baboti na banka pona mukanda combien de bana ba su ba fruit ya bolingo te pourquoi parce que babala na kité parce que balingana ka tobota mona pona zwa mukanda bana ebele baba victime bana bazalaka fruit ya bolingo mais lelo bana bakoma ba victime ya mikanda bana ebele na poto ba vie ezobeba po bakoma ba victime ya mikanda yaya son nzamba lobaki ozwa mukanda ezaka te fo ke zwa zemi na mutu moboye o motema na ezo senga te okeka ozwi zemi po ozwa mukanda bozo faire souffrir bana bozo détruire ba vie ya bana libala ezaka esengo soki oza na kimia so oza na kimia te libala mpe ezaka esengo te en tout cas nzambe azwa lokumu na libala mama na biso faveur mokoko oyo akomi désormais madame nzambe azwa lokumu
lokumu. Merci mingi na bato bolanda Irsil Botelo TV ndeko nanga yo mutu o tombe na video oyo en tout cas kobosana te ko partager moi maloba oyo to lobi na tongo lelo, partager moi video oyo to partager longo na bino na tongo lelo, en tout cas partager yango nzamba lola akopambola yo, partager video oyo nzambe akopambola yo. So ezambala no ya liboso o tombe na Irsil Botelo TV ndeko nanga banda ko s'abonner, donc o s'abonner, o commenter, liker, o partager be émission na biso et o sala malamu mingi. A toloba toujours partage nde ezalaka vraiment important pour na biso. Alors yo o koti na chaîne na biso ndeko nanga ko hésiter te ko partager vidéo oyo. Partager vidéo oyo pour na bato belé o bazozela libala ya mama na biso faveur mukoko, partager ba mona coutumier elekaki ndenge nini. Alors restez toujours branchés chez Irsil Botelo TV. Toroye la bino mariage religieux na ye oyo ezali bongo samedi ya le 16. Donc toro bandana civil ti toko kita na religieux. Alors ndeko nanga ko zappé, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nzamba lola akosala yo bolamu. Tika nzambe ya faveur mukoko a localiser batu nyonso o bazana posa mabala. Bisous, bye.